Congo Kinshasa, Congo Brazzaville. Yondeko oyo olukaka kotonga ndako na yo na ba condition oyo esengeli. Yebake société ya kitoko ya kokuba oyo bakosalela yo misala ya qualité ezalaka deja awa na Kinshasa depuis 2006. Société LCG Swift Concept. Bondi melangaike baza wana po na korepondre kitoko na ba besoin na bino nyonso oyo etali ba construction na ba misala ya ndenge na ndenge. Nous sommes la société LCG Swift, une société basée dans l'architecture et ingénierie. Nous sommes une société de la construction et nous sommes une société fiable, expérimentée. Et vous qui comptez construire, vous qui comptez investir dans le domaine de l'immobilier, nous sommes une société fiable. N'hésitez pas à nous contacter. Nous travaillons sur le temps, nous travaillons sur le timing du temps et nos adresses physiques se trouvent au niveau du Victoire, bâtiment Negmag, référence l'hôtel Biaka en diagonale de la chambre froide Elikia, nos sœurs de la diaspora, nos mamans de la diaspora, vous tous qui comptez construire, n'hésitez pas de nous contacter. Kobu Kanate de Koyakomo, Keba na ba ingénieur ya sima ya ndaku oyo bazanga ba expérience po okolela mbongo na munoko ya mboka. Partout oyo okozala soki kaka ozana besoin expertise na bango benga bango na ba numéro oyo. LCG Swift Concept, c'est la qualité. LCG Swift Concept, c'est la différence. Alléluia. Yesika eye na Kinshasa botunanga nini espace Mai-Ndombe bomoko baza kobengisa bakongole pe bakinwa nyonso en particulier oyo balingaka kolekisa bamoma na bango ya malamu pe na esika ya malamu. Espace eza kaka moko, espace Mai-Ndombe bomoko. Olingi osala fête ya mariage, anniversaire, conférence, réunion, veillée mortuaire, tope cérémonie ya ndenge na ndenge yaka awa nyonso eza kosalema avec un partenaire idéologie. Esuki wana te baza pe na boîte de nuit ya kitoko pona ba soirée de rêve na bino, flat hotel ya VIP, ba chambre na bambetu ya solo oyo elalisaka pongi ya babebe ndenge kaka boza komona na bilili, terrasse ya solo, mini supermarché ebongo yo mutolela kolata, maison d'habillement pe ezali, wifi, climatisation, mai pe courant impeccable. Vous avez un espace Mai-Ndombe. Vous avez un service ebele, vous allez na flat hotel, vous allez na terrasse, vous allez na salle polyvalente, na kati nango pe vous allez na boîte oyo bat bakoko ya kolekisa moma na ba malamu, vous allez na ba nuitée, vous allez na passage, vous allez na ba séjour mutako kozwa et pourquoi pas repos. Voilà na bato nyonso baza na besoin de contacter biso, bakoko contacter biso na 081 44 18 992 préfixe pour la bataille banda plus 243 81 44 18 992. Bokotuna nga soki bazwami wapi espace Mai-Ndombe bomoko ezwami bongo na boulevard Lumumba quartier Kindobo na commune ya Ntsele référence Arenganda yala eyokani boya ebele.
Mbote Nabino, Congo Kinshasa, Congo Brazzaville, diaspora partout dans le monde. Bisikanyo Sobozwami, Wapi Bozali Kolanda, Biso Nangonga Oyo. En tout cas, Topesi Bino Mbote, Toyambi Bino na Oyo branché déjà. Pour na Kolanda Monda Ekolo, na magazine d'actualité, Oyo Zalakawana, Kakapona, Ko Solisa Bino, Ko Memele Bino, d'informations fiables. Wana Naib Sarabino Kaka, Soki Bomono Augustin Kemba Fandi, Oyo Boy. Tika télécommande. Longola bana fanda kimia po déjà makambo ke bandi. Bon, awa sikoyo toko umelate po makambo toko tikaka jamais kolobela yango aussi longtemps que tozo vivre na Congo oyo. Aussi longtemps que tozana sorte ya ba autorité o tozana bango lelo. Insécurité toko tikaka jamais kolobela insécurité. Po yango esilina noté. Et diminuer pena no atamukete. Insécurité dans tous les plans bande konangai. Yonanga to ebibia ke na vila Kisasa awa esika tozali esika tofandi esika mokonzi mboka azali esika ba ministre esika yemoko mokonzi ba ministre premier ministre azali esika ba cours et tribunaux bazalaka insécurité zali partout tolo banini bana mike bazali ko se faire violer bana mike bana classe ba mikolo bazali ko se faire couper les bras kikuluna tokotanga nini mobondo wane zali insécurité des personnes et de leurs biens. Bon, ce qu'on parce que insécurité autre le sous insécurité environnementale. Wane zali pe point mususu to le belelo na insécurité des personnes et de leurs biens to kokende côté à Petro Congo kuna to la gisabino pe na bima jawa babomaki mutukuna mais na yango to senga bino bozala kaka na biso bozala kaka connecté bozala kaka branché bolanda biso po boyoka maye makobima awa na yango nazanga mo côté. Nazana invité Azali Bongo Alain Dewa déjà valable Mbonda Ekolo yende toko beta na elelo likambo o etali en sécurité yende toko décortiquer na ye question o to zweli bino lelo ezalia faudrait-il to pesa kombo mususu na insécurité na ville ya Kinshasa to na Congo mobimba poezo solution to sala ndenge nini to lobaka chaque jour et lobamaka chaque jour batu bazo kufa batu bazo sa nyoso anakaka tokosala nini na yango tozo yambaye mwana mboka mbote na yo ouais mbote Augustin mbote aussi na bande baza partout na biki baza na ba Europe baza na kata ba Asie Océanie na kata République démocratique du Congo na kata Brazzaville ba diaspora partout na biso en tout cas na biki ngonga o kando uchukolo bana ki to beta basona hôtel insécurité est-ce que na si jemo kitoko faudrait si to pesa insécurité comme mususu pour la solution voilà donc j'espère que déjà balembi ko na boni ba autorité balembi na bango déjà c'est comme si l'état congolais a abandonné bana na bana muna muto milu kala ndenge nini akotrouver solution yo ko tso za dictionnaire na ndako ko ya nango pe bo une émission mususu toluki mo mususu eleki insécurité kasite insécurité c'est comme si comme ngolo komoka donc ils simba susu te tolukela sikoyo kombo mususu poto benga nango to benga insécurité bon sikoyo nazo tuna yo mwana mboka yo en tant que journaliste yo lobelaka bato okotaka partout insécurité ezo persister kaka bakonzi yango ntango lobelaka bango on dirait bayo kaka na bango te yo lobini ni la kambo insécurité sur tous les plans to lobani insécurité alimentaire yo yebi to lobani insécurité environnementale ngungi bakoma na bango baami na biso bon lobina nini voilà merci beaucoup na bike bande baza partout dans la biso di kambo insécurité quand ndengo so bana mwana mboka Augustin atoke komi passe na mboka oyo to éviter to changer mon combo toni quand tu le insécurité et le qui a tout to le belaka moi à chaque fois c'est parce que souci la biso la kaka que to continuer toujours ko attaquer ba autorité mboka inutilement non voilà le ko la baso ba responsabilité ba bien rappeler bangonde oui baso ko diriger mboka oyo il faudrait que ba bangonde bazana service de protection des biens et des personnes ba ke tango bala mboka baze kolia il faut d'abord sécurité à bala mboka et primer au-delà de tout le oyo tout ça bonne difficulté ya kolia ya komela ya ba soins médicaux n'en parlons pas tout ça ba c'est ba insécurité na o etal même misala la mboka ezalité mais dis-moi le ko la mboka mboka à travers gouvernement nae parce que luka ba voisin moyen ko luka ko pesa biso ta misala ya ko pesa ko lia malamu ba protéger biso di moins na makila o zambe apesa biso na nzoto yango
Tant que tout le monde à chaque instant que au sorti qui tout le monde a créé moi entreprise de moi mon exemple moi un bureau d'échange à Mongo pour avoir habité dans la famille là. Voilà. Ba criminel ba côté lié. Ba lié surtout. Bon famille ba ça li potane ba tikali ba perdre d'abord leader à famille. Mais ba tikali ba difficulté à vivre ba mobimba. Mutumo pe ba recevoir tout comme télévision à Pamba. Jeune fille moko a hôtel parce que bon ko futa minerva na université to na kelasi. Mais ba kulula ba kangié, ba botolier, ba zokisie, ba violé. Dans la degré. Tout cela, on ne doit pas cesser. On doit toujours parler parce que souci la chose que l'État congolais a côté vraiment la carte ya vie à ba congolais. La poste ba congolais, aïe ba congolais, azali ko la insécurité et le qui a trop. Chose grave encore. Moi beaucoup Christian. Voilà. Au comment na ba sociat, tam suka des policiers à Pamba. Des policiers basa sociat batata arme pour faire face devant ba criminel. Et le Congo pe basimbi nazo katote mona mboka. Et le Congo pe ba kosimba lokola munduki et ça la kanangote. Et ça la kate siko en cas d'attaque ya ba no to benga ba kuluna to eloko musuboye. Okomona ba robika te. Na ta olana kuta même la réseau social la fois passée ça récemment. Ba policier ba bani mbango ba to kima. Ba sali repli stratégique devant ba kuluna. Des policiers. Ba policier presque 5 ou 6 policiers. Ba bani mbango ba bengo repli stratégique. Les policiers ba kibi face ya ba kuluna. Wana zali bongo journaliste mtozolo ba makambwana. C'est que ça solo un policier akima criminel akima kuluna. C'est bongo population au Bazangi ba outillage, bazangi ba matériel à malonga ya faire face devant ba kuluna wana. Parce que kuluna zoya azala machette. Mais les policiers devraient avoir arme moko pour faire face devant même kuluna, même aussi la stratégie ba auto ba métier et rétablissement de plus bas à lango. Mais il y a des policiers qui sont bazali même pas la formation malonga té. Habiter ne calmer situation grave. Parce que kuluna zoya azala arme blanche. Les policiers font défi cette arme mundu ka solo. Mais quand les policiers bazata sur la société là, t'as sur 2-3 policiers, bazata arme de qui arme et ça la kati. Mais comment les sous ministre moko boy, attends au tambola na plateau mobimba 12 policiers. Pour battre mon ministre moko. Tant que Alexis a combien maintenant 15 à 20 policiers, mais si vous avez un landa kunae, boké la bana na c'est là que là si boké même ba kilo ya ministre. Mais société to la quartier mobimba et ça ko zanga même ba policier malonga na ba arme. Bon sikoyo tout ça la bonne tika koloba. To tika koloba c'est parce que biso to ali la bouche autorise la population. Biso to arrêter de vraiment la population là. Tout ça l'état congolais a multiplié ba effort que permettre que sécurité et régner et sika ba imboka ba voto ami moi na mboka nazo pesa merci et puis nazo féliciter na makambo lobi siko nazo kanisa likambo yoto salema mais ezana nu mubeso récemment kakawa nanu ya chanteuse na biso yo Rebochulo na yoki que azalaki ba militaire ba bimaki ba beta ki mutu a cause na ye. Bon, talana mpona mutu moko ba militaire ba bimaki po ba beta mutwana pona cause moko bo ezalaki bon toko qualifier ngo ba bete. Bon siko ba beti mutwana bongo peuple na yango siko nazo senga na régie tokende na Petro Congo. Kuna na Masina. Voilà. Nazo bisao récemment babomi mutu babomi papa et famille ko. Mais tout ça c'est partout. Bazo bomaka batu, bazo kataka batu ko violaka batu. Yango moni tozu sujana. Siko topesa insécurité kombo mususu tote. Pour solution ezala. Babomi papa famille ko babomi vraiment boko tala makila en tout cas tozonga na régie bongo to basiko ya koloba près. À partir de 2h27. Zaki na naku, maman ateka kotina biso teka masamba. Tout le monde a continué le pont à biso. Na ba criminel combien maman comme papa à biso. Claude Bima. Comment Claude Bima? Papa na bino ndena. Va biso Claude. Yesi koyo mama wana mtokoti si biso de yebi to manga na ko sutuki. Ouais. De côté biso na Claude Bima. Moi je sais les panique, maman Ariette. Maman na yo. Maman français. OK. Tika masango biso. Papa biso les panique ça nini a telemi na ndako. Amaki tant donc aba komi ana makoti. Atemi boso pa na biso beti no débat. Si papa biso paniquette, atemi boso ndaka simi instrument. Ko tabi bayaki. Simelo. Asimi atemi na porte ya la chambre la biso jusqu'au de paniquer to ki na chambre là qui na moi c'est qui misatu to batemi na chambre quand to batemi na chambre elle beti susu bal moko bazi pour ki baba mi na mi papa biso ko porte bukani la biso papa biso débat na kini
allez bazui ça qui n'est qui n'a pas ça là na carte service n'est l'union sur l'instrument là qui n'a pas ça bazo bakena bon sikoyo babalo bazo beta ya liboso ya mibale wana babeta ki na likolo likolo bango sikoyo bakoteli wapi bakota nzela ngaya na porte babuki yango babuka ki porte oyo bon sikoyo awa baye koluka ndani makambo alobaki ya liboso ezali nini bakoluka voisine na biso voisine na biso dépôt neza awa dépôt ya nini dépôt masanga bazo masanga jusqu'à abeli komba papa abiso on abeli komba na papa abiso ni tension nini wa abeli papa abiso papa abiso a paniqué ba koti na ndako bomi papa abiso c'est déjà judé ba banquier na bakina wana na butu ya lelo na minuit na minuit ya 2h27 après ko bomba papa c'est que bango balobi eloko ba traîner pété balobi eloko te balobi eloko te parce que voisine ngo azawa voisine biso te kisa zapi ye kutu tango koti batongo basali opération basisi ya azalaki wapi yazaki na libanda abafanisi na sima libanda ale basema kama bajesu bakene yesu libanda bakene lisusu tindenge tozoloba boy bon siko tolobela nanu ebembe ya papa ezali to eza déjà balongoli déjà makili ezali tokende bolakisa biso tokende awa na ndako babomi awa na minuit na 2h27 baye kolongolea na heure nini te bato baye kozwa ye ebembe sikoyo eza na morgue donc lelo nde na tongo bazwi ye nani bazwi ye bapolisier merci beaucoup c'est que après makambo nyonso ti sikoyo bobi côté voisine yango aza te depo batushaki pe te merci voilà mama yo olobi nini na likambo oyo esalemi ndenge nini po toye kaka mwana yo sikoyo mama olobi nini opanga na olobanika nde bakotaki na ndako batika ba 2h ndenge baya oboma ye otayaki na ye mwa mwasi oyo atia depo masanga arieti ye na kode basoyo na bango te ntango bacriminel na baye bazosenga ye mbongo fosi ateke basoye moko na bacriminel wana abandi kobelela kweda lele mpe na ndako komanda kwede bampe balinga mabongo mpe te alimbala moko ali bakoti na kati ya ndako kuta noningisa porte yazalaki nika ya kolala baningisi porte mibale azaka ya kolala ya misato bamoni azola mokati basi libanga mene babeti na porte ale porte fungwami alimba moko koti bakoti batuni te eloko moko te ali bazuka masasi na kingo batoboli ekoto batoboli mpe awa 5 bale basimisi ya bakemba na moko akena bale bazwi mpe eloko te bazuka shakosi na ye na bakarte na ye na biloko eza na kati ya papa Claude bakenda bazwi ya voisine oyo bayelaki te ye bazwi ye oyebana na ye makambo na ye te bazuka ya ye bakenda ngo shakosi ebanda epa na bango ya ye na bango atumine na bango tina ye na ye balobanaka te azobelela ye komanda Claude ye ala ye na ye pongi mpona ntongo akota mosala le mama ndele bakoteli na kati kuna le papa Claude azali commandant voilà tozongi bongo na plateau ya Mbondekolo toti bongo commune ya Masina précisément na Petro Congo toza na quartier Kimbangu na avenue Imbali kuna vraiment côté ya Rai
wana nde côté événement oyo esalemaki. Donc papa Claude asili kotika biso to souhaiter nos sincères condoléances au nom de Mbonda Ekolo, to souhaiter les familles nos sincères condoléances na famille na ba ninga voilà na ba voisines tout le monde liwa ezali nzela na biso mais dans le mais c'est que ça déjà passé po botala bano ndenge bazolela botala batu ndenge bazolela papa na bango papa oyo azali papa famille aza mutu alesaka libota na ye mwana oyo toyebi classe aza te ntango mosusu akozala na 6e des humanités to 6e primaire exemple baage nyonso ekozala représente na ndako wana bon sikoyo ndenge baza boye papa na bango akufi na ntango oyo bana mosusu bazokende kosala baexamen d'état bana mosusu bazokende kosala batena sops bon sikoyo bango bakokende to te bon ntango bakokende kuna est ce que vraiment ekozala na impact na mutu ya bano te ata bino moko Congo pona nini kisasa ba congolais bazali confronté to bazali contraint bazali obligé à vivre makambo mabeboy kokufa ya batu na sensi oyo lokwa bantaba ndeti ngungi tout ça est-ce que zali malamu ah tozali na ministre intérieur na kisasa na mboko oyo est-ce que ba policier baza wapi ezo senga esika ya boye souciate ezala ba policier bazala pena minduki so totangi pe minduki yango ba criminel o bayaki pena minduki eutaka wapi toyebi légalement que minduki batu basimbaka minduki bazali ba policier to ba militaire mais siko bato bakomi kosala mabe oyo bazali ba policier to bazali ba militaire minduki ekomi epa na bango ndenge nini il faut suivre ezala izo senga ba policier pe bazala na ba matériel oyo ezo sunga bango soki bayoki kete koto oyo likambo eza boye bakomi sur le champ ba moto ba mituka ba nini bazala pe actif toko vivre na mboka boye te papa bato akei bana batikali orphelin mama atikali veuve ndenga zana soki tam susu asala kate tokolobani soki tam susu asala kate exemple asala kate est-ce que bana bakende bakozala na droit ya éducation susu bana bakozala susu na droit ya santé na hôpital et tout bana bakola te susu kitoko ndenge nini bongo so bafutela kandako et puis eloko mususu voisine ngo ayaki bango bayelaki voisine azomona na lisusu te bango bayaki bazwa biloko na dépôt bazwa mbongo botola soki bakolinga pe balinga bazwa pe na masanga to ebite mais basimbi pe dépôt ngo te tango kaka bayoki koto ki papa Claude azalaka baluki déjà nzela voisine azate l'état congolais tozo senga na yo tolandela mama oyo toyeba esika azali poti sikoyo toyebi nanu côté azate biso toyoki nanu te soki to monie photo yeba côté azali mpe makambo ngo esalemi ndenge nini ke bango bayelaki ye sikoyo ekomi ke tala bato ndenge bazolela tala mama afandi kuna memi mwana awa bango sikoyo babomi bakomi bakei kuna bazo sepela bazwi carte ne bancaire bakesala nango nini bazwi carte ya service bakesala nango nini azali pe policier eloko mosusu wana nazo sikoyo nazolobela nazokota sikoyo na ndako ya ministre de l'intérieur ba policier bakoki kozala ba agent en sécurité bango moko en insécurité te il faut bato na bazala ba agent en sécurité bango moko sécurisé pondenge zana il fallait te muto akufana lenga boy bon ezo pesa pe pasi pe mawa nazo yamba invité na pesa nazo yamba ete mais nazo pesa el susu maloba na yoka ye mwana mboka alende wa omoni que faudrait-il faire donner à l'insécurité un nouveau nom pour que ça prenne un bon sens et que ça sonne bien aux oreilles des autorités ou bien toti kango ka boye batuba kufaka bondeti papa Claude. C'est d'abord pitié, c'est pitié d'abord toujours présenter ma sincère condoléances la famille éprouvée, famille à papa Claude en tout cas qui met un colon zambé dans la mabota la bino en tout cas toujours partager douleur dans la bino. Voilà. Par là j'interpelle beaucoup plus c'est pas mon amboka Jano Kano la Rose. Wazali ministre intérieur ville province à Kinshasa. En tout cas Moustapha do ça les a remonté dans la tête. Alors au niveau national peut-être mon mboka Jacques Ben Chabani ko tala réellement comment est-ce que nazokata yote mwana mboka nazokata yote limbisa ngai olobi awa nasepela kitango zwaki maloba na tour ya liboso lobaki ke souci na biso ezateke ya ko critiquer ka ba ministre autorité te voilà bon c'est pour donner des leçons au ministre ndeti ya kabo tala makila ndeti ka oeboy totanga ba ministre te c'est ça papa ozana maloba loba voilà toujours c'est vraiment mwana mboka Jano Kano la Rose. Et si qu'on commis on est allé et si qu'on réellement démontré bah quinoa
en particulier que réellement aux alliés ministres sont compétents. Côté insécurité, aux arrêts d'Afrique pour faire Kinshasa, mais c'est comme si les Kinois sont maintenant abandonnés à leur propre sort. Moutoumou a été réellement reconnu le sur les Kinois. Tout ça, c'est connu. Tout le monde est bravo, tout ce qui est calme. Au Moussala, au Sala, Mando Mapesio, dans Bokozamboka, au tout Mapesio au niveau gouvernement provincial pour que au régner aux à l'aise. Donc, souci à Congo Zalini, souci à Makino Zaliki, tout ça, tout le monde a sécurité, moko approprié et pas à Makinois. Voilà. Quand tu as le même la police, on a la logistique qui a malonga pour faire face devant les criminels. Imaginez. Pas si bien, criminel, Azalmando qui colle quand même aux policiers Azalango. Imaginez un peu. Pendant la journée, il y a des enlèvements au Salama, du jour au jour. Ministre intérieur aux appuis pour qu'on travaille en accord commun avec l'inspectorat, il y a vite prophète qui la police pour que, bon, Lucas dit, moi, pour qu'on ma criminel, voilà. Ma criminel, moi, ma femme à l'école, ma patate, ma femme à la Samaïté. Ils sont là. Ils vivent parmi nous. Ils circulent parmi nous. Mando qu'elle va se wapi. Hein, papa? Et ils sont là, la famille a Foulani, la Pakala. Et ils sont bien connus. Mais qu'est-ce qu'il va pas que le service de l'État, ils ont même pas au Kangabango. Où? Ils ont le commerce de combattre à Manassé. Voilà, et cause à la banque. Pour que tu aies des matins, tu vas faire sans suivi. Je ne sais pas bango. Le peu qu'on a fait biso. Alors, on veut assez que ville, même si Zalé à la ville, mais l'État congolais a au moins la supériorité, il y a atténuer le dossier d'insécurité, et par là, il y a réellement que bravo, Félix Antoine Sekedi Tshilombo, parce que le bien ou le mal ne dépend pas d'un individu, mais dépend de tous. Mais tout cela, quand il y a du bien, quand on va acclamer pour le chef de l'État, et quand il y a le mal, on acclame pour qui? Quand il y a les mal, on va acclamer pour la. Parce qu'il y a du bien, on va acclamer pour le chef de l'État. On dit que c'est le leadership du chef de l'État. Mais lorsqu'il y a du mal, cela veut dire que le ministre, il faut pas accompagner mon Kozamboka. La vision est en ango. L'autorité, il faut pas accompagner mon Kozamboka pour que Bolamou et les Kamingi Babé, le chaque jour, en tout cas, criminalité et l'équipe d'Amboka. Tu connais la Kayango, tu connais tant que. La solution, et mon ami peut-être négocier avec la Congo insécurité parce que tu as comment tu opères ça. Merci beaucoup, Bandeko Balandi. Wan ezalaki bongo touti ko zo première partie ya émission na biso to ya motuna totuna ki ya que faudrait-il faire donner ou bien top pièce à combo d'insécurité combo mususu et les insécurité sans pour et sonner bien à mato ya ba autorité basa bazolango solution tonini. Bon siko wan ezalaki étape tomoni ba matanga ndenge zalaki voilà to leki étape wana to komi siko insécurité mususu environnementale. L'insécurité environnementale bangongi pe baza benemi na biso papa. Oui. Toko le belara ba kuluna te bangongi pe na lobia ok est-ce que Kinois yo bika ngongé bongo fulu. Kasi bangongi pe balala. Fulu pe ennemi munene. Ozomon. Bon siko est-ce que Congolais papa Congolais est-ce que azali asala nini poete bakonzi na ye moko bandi maka vraiment yazala ami ya bangongi ya ba malnutrition. Il y a vu cher et tout. Au lobby, tout est possible pour que tu changes l'image de la ville. Si nous avons des autorités responsables. Au lobby, tout est possible. Si tout est possible si nous avons des autorités responsables. Tout est possible. Tout est possible. Parce que, prenons un exemple. Voilà. Tout est comme on a commenté ce que moi, Daniel Bumba, voilà, a clôturé qui banda na masina si osakolo ke kotanjili na partie ngama masina na tout ataki ba bâche zela akayi c'est comme si je crois qu'ils ont clôturé masina et c'était pour quelle fin parce que les bâche là tout les bébés c'est que mon à l'état et qui est la maille c'est de même manière aussi à l'époque il y a mon mboka Jacqueline Gobilambaka tout le monde comment est-ce que mon mboka Chiroko Mulumba abanda ki ko sala na tout au long du boulevard avant papa comment excusez comme ça maloba avant papa comment je comme Mulumba comment ki ko sala la passe beaucoup encercler pour que ballon na ba fleur ya malamu pourquoi pas na mboka oyoyo ezakana l'esprit que les hommes passent des histoires restent programme établi pour que même ici Augustin azala qui gouverner à Longwe mais pas ko kota ala da programme on a to abaka programme sur qui to ko le kana mais si au côté programme moninga ça sala qui yo koti il faut au moment programme notre moninga on pense que programme moninga ça que la mbongo à l'état voilà
bokolanda yango te yo bali programme na yo programme ya malamu ezalaka oyo na monaka selon ngai ezalaki programme oyo mwana mboka gérard de komu babandaka yakosala bafleur na banzela yango sikoyo suivi nango ezalaki te yango sikoyo yakosala babasheli na nzela voilà est-ce que eza tokoloba kaka ba ministre ba gouverneur bongo ba bourgmestre est-ce que basala comme ça là voilà bato mosusu bango wana chose bourgmestre ba chef du quartier ba chef de rue bango mais ma paix solution na likambo oyo tangi ya nako banda kudu ko banda d'abord premièrement et ba chef de rue ba chef de rue ba li ba premier agent ya développement ya mboka oyo ba chef de rue ba chef de rue même tant to luka likambo oyo tali insécurité il y a bien un des personnes ceux qui chef de rue ba pèse pouvoir na ye ba pèse réellement chef de rue pouvoir na ye c'est possible to ebake na lopango ya mama Anna ba kuluna mi ba fa dakawana voilà. Et puis chef de riz a construit même service à immigration pour que aïbake ba paya ba étranger ba fa na kati le pan hôtel. Voilà. Mais le chef de riz tu peux savoir pouvoir na bangoté. Ba ça négliger totalement. C'est que ba ça na pouvoir na bangoté. Ba ça négliger la bien. Dites-moi. Attends la baba yo vandaka. Comment chef de riz na nous voilà. Voilà il est sur le quartier. Ba chef de ba quartier ba tikala ka ba coopération sur le pan hôtel Kabi. Voilà. Bourgmestre, autre bague, bourgmestre Ali représentant chef de l'État. Mais est-ce qu'il y a réellement que bourgmestre tout le monde? Bah ça la ramsalate. Pourquoi papa Augustin? Bah bourgmestre ngali na construire papa to condamné ba mobilité. Bah chef et ba chef du quartier. J'étais le premier. Il faut bato yo, bazala premier citoyen, ba premier travailleur. Bato to mona to koki komona na balabala bazo kombola bongo bango ba sala. Jokolango Augustin. Comment va beaucoup mettre là? Le va beaucoup mettre ma commis ba incapable même de retourner 100 francs. Même ba marché à Mickey. Oh ya ba 200 mais ça, ba ça 50 mais ça le gouverneur a botoligno surtout. Or, à l'époque lorsqu'on travaillait avec les gouverneurs André Kimbuta, Yango. Et excusez, tu vois comment appelle la temps où il y a il faut tous les éléments, Ba beaucoup mettre ba rétrocéder bango chaque mois ne fisqué. Voilà. Mais depuis moi, je suis kota, je rétrocéder. Dites-moi, vous voulez que Boussa Assal a construit les moyens? Il faut que le gouvernement provincial a reconnaître a rétrocéder d'abord le fait que chaque mois, attends moi $20,000 à pas pour permettre le col récemment, tu peux savoir ben. Ah, ça doit être ben. Ça parce que c'est sur le colo. Et qu'on permet de bouger ça ça. Tika na yo kuna. Dans le côté ba bouger ça. Bon, na lingi na to kende na Kimbaseke, to mona na cadre ya kobongisa kisasa kinezo bonga na cadre ya assainissement. Voilà to kende na kuna régie, bon mais mabiso kuna to mona ndenge gouverneur a pesa kimituka na bauti pona misala esale mamalamu na kopetola kisasa. To kende. Mwana ya Congo, bondi melangaike, na cadre ya opération Kinshasa eza kobonga, ba commune nyoso ya ville province ya Kinshasa donc 24 communes ba uti kozwa, ba matériel oyo eko permettre bango ba sala musala assainissement kitoko avec impact na idéologie ndenge kaka ezalaka. Bondi melangaike ba pesaki à chaque commune ben moko na ba matériel ebele kaka po et permettre bango basala misala ya kobongisa environnement kitoko nyonso elekalaki mukolo ya lundi le 20 avril 2026 la commune ya limité boyebake tomonaki présence ya ba bourgmestre ya ba commune ebele mais présence remarquable ya premier citoyen commune ya Kimbaseke l'excellence Jean Singanga Kidumu epesaki elengi po azalaka toujours wayambo ya koluka kopesa bana Kimbaseke esengo ya kovivre na environnement moko ya malonga bino moko boyoka ndenge l'excellence Jean Singanga Kidumu bourgmestre ya commune ya Kimbaseke ndenge auti ko remercier le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pe na gouverneur ya ville province ya Kinshasa Daniel Bumba nalobaki yango mboko oyo faut kotikela ba Tshisekediste pour preuve chasse ezobonga ebele bakanisa yango slogan bomoni sikoyo bomoni bilembo en tout cas mboka oyo esengeli na bato oyo bazali rempli d'amour biso tozali elilingi ya chef de l'État lokola mokonzi ya mboka na biso le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo azali rempli d'amour po aza kolemba te kosala posa ya population na ye po aza kopesa part ya population na ye. Il jamais vu dans ce pays.
Et lelo oyo, bomoni ville, tozo na biso. Moni mwana oyo awuti na école. Azako lakisa bilembo ya école. Depuis que l'histoire et la gestion de Kinshasa, je parle bien de Kinshasa aujourd'hui, parce qu'il s'agit bien de la ville-province de Kinshasa. Là, nous temons boité. esali kitoko ndeko ya Congo komona ndenge makambo tolobaka ekomi kosalema me ya koyeba eza ke bakomini ya minene lokola Kimbaseke na bakomini misusu eza kosenga même 2 ou 3 BNP chargeur ezala po na kosala musala kitoko avec impact na idéologie dossier oyo toza kozimele pe toza kokengela yango eza vraiment à suivre vraiment. Voilà, merci beaucoup. Wana mwana mboka toti Kimbaseke tokomi awa sikoyo na mbonda ekolo oti kolanda elema wana ndenge ba mituke koti kuna na Kimbaseke yo lobi nini. Tozaka kana 1 minute kaka. Voilà, merci beaucoup. Là, voilà. Je félicite d'abord courage à mwana mboka Jean Singanga, je félicite même les gouverneurs par rapport à acte tout ça là, geste louable. Mais la repère sa gouverneur conseil que c'est pas avec les bennes simplement de ministère ko salema. Ba ben il faudrait au moins ils accompagner la rétrocession chaque mois pour que bourgmestre bazo misuluana ba comment est-ce que ensemble avec ba chef de quartier na ba chef de rue na bango ndeni ba ko assainir ville pour musala tambola kana mbongo et ba commune lokola mine lokola ba Kimbaseke wana ba commune ancienne ba commune monga fula ezo mérite ba masina ezo mérité au moins ezo même ata ba deben plus ko que bango ba chargeur ba chargeur zwana ba tracteur wana ko permettre que ba lokotaka misala ba foule pour ba kotaka et les kamalam je crois très bien dans ce ba bourgmestre bo sala misala motema moko gouverneur accompagné bango ndengezali. C'est ça, merci beaucoup, merci wana siko nazo sengal sous régie ame mabiso et pa ya pasteur Fiston et Babi na église la main de l'Éternel wapi bazalaki na prière makasi ya action de grâce Tolanda dimanche oyo ya 19 avril 2026 yezu yemo kwa kitaki Tolanda. Mwana ya Congo boye bake église la main de l'Éternel oyo ekumba maka na les pasteurs Fiston et Babi bakisele loboko na nkolo baza toujours kosala musala nzambe kitoko avec impact na idéologie. Prière d'action de grâce ya dimanche le 19 avril 2026 ezalaki na ambiance mo kitoko ndenge kaka boza komona louange na cantique eza koningisa awa. Moko ya ba évangéliste mwana mboka Junior Landu ateyaki évangile kitoko ya kokangama na Nzambe. Tango kaka prédication esilaki bondimela ngai ke les pasteurs Fiston et Babi bakisele loboko na nkolo oyo aza visionnaire ya église la main de l'Éternel azwaki temps ya kosala service munene ya kosambela po na ba serviteur oyo balingi basalela Nzambe na motema moko. Na suka ya masolo bino moko boyo kandenge mbonda ebetamaki. Zambalola akota na batafu na lelo dimanche oyo motei lelo atei mwana nanga molimo attachement kangama na Nzambe yo mutu kangama na Nzambe fu kangama na Nzambe ko bana ko bota mana ko kangama na Nzambe pourquoi polo tiki Nzambe yaya na sengi to kangama na Nzambe quelque soit cause gande alikamuna ko kina Nzambe na sengi bino moya ko kangama na Nzambe moi 2 minutes au kolanda ngai Zambalola pa attachement ya Nzambe ya yo na Nzambe mutu okabola mwa Nzambe ezana net attachement ya mama na bébé soit meni libele te avoka kabete ata bolesi endeni famela libele continuer na kokabola maloba oyo na bana na Nzambe teme na ezalaki attachement wana eza koyeba mutu kofanda naye mutu nyonso bafandaka naye bafandaka na mutu aza lelo pa Nzambe officier bafandaka na mutu aza lelo pa Nzambe lokozwa likambo lokola biso mpe toza pembeni na papa liboko na Nzambe ezozala mpe lokola tolingi mutu nyonso tofandi na avenir kika numéro 5 na église de la main de l'Éternel ya kosamba eza te ndeko na ngai ya Congo
Yebake, awana église la main de l'éternel, ya les pasteurs Fiston et Babi, bakisele loboko lankolo, musala nzambe eza kotambola kitoko. Kozwa pe bango, eza lango pasi te ndeko na ngai ya Congo. Kita kaka na arrêter jaune kuna na commune Onsele, zwa moto ya 3 pinets, tuna kaka avenue Kika, okozwa bango mobimba avec impact na idéologie. Biso mbonda ekolo, tobetisi kaka mbonda. Voilà, merci beaucoup, merci. Tokangamana Nzambe, pasteur Fiston et Babi Aotolo Bawa, mwana mboka Lendewa, Tokangamana Nzambe, voilà. Alors, Toto le bel insécurité des personnes et de leurs biens, Toto le bel insécurité environnementale et tout. Bon, c'est quoi? Ah, to communauté en conclure, na mukuse pour déjà minute et sili, bakwa kolongola biso, lobi ni na magambo nyonso to lobi awa. Voilà, par là, j'ai profité, mais même occasion d'abord, on a appelé la fêter les partis Fiston et Babi, nous avons toujours ça, Moussala en Zambie, en tout cas, Zambie, à Pamboulaye. Mais la ligne, le Bakeli, comme Italie, sécurité, à Banabaïmboka, l'État congolais, Moko Aza Papa, l'État congolais, Azali responsable, à Bakozo, responsabilité, pour que les Congolais, les Kinois en particulier, vraiment se retrouver heureux, voilà, tout ça, il y a Malamou. Mais la seconde, encore moi, 2 minutes, mon langue, là, mais on martelé Mouké, il y a Kamoka Mouké, pardon. Mais wana les options sous-tentées, bakata biso. S'il vous plaît. Bon, dans la grande bande de nous, c'est vraiment la bande de nous, la grande bande de nous, boyo kangai. Et ça l'association la jeunesse, il y a grande bande de nous. Association est allée dirigée par moi Mboka Christian Matata Mankou, l'excellence Christian Matata Mankou. Association est allée association moko purement apolitique. Et ça la couleur politique la quantité, et la couleur et religion la quantité. Et c'est que tu comprends que la province, il y a les avancées positives. Mais grandement, nous, en général, eux, ils ont constitué 3 provinces, entre autres, Kwilu, Kwango, Maïnombe, Grabandounou, et ça vraiment un retard et un développement. Alors, l'association, eux, ils ont interpellé jeunesse, il y a Grabandounou pour que, elles ont la centre de réflexion, centre de intelligence, centre de sagesse que Luka. Quels sont les moyens appropriés pour que lobby ya Grabandounou et la Grabandounou moko ya SNO. Parce que la bande nous et la bande moko ya ba intellectuel. Mais quand il y a des intellectuels là il y a Grabandounou, le oyo parce que la chasse sur la régime union sur va pouvoir juste l'équipe. Qu'est-ce qui fait que les leaders politiques voilà va apporter à ta pierre à Malouane la Grabandounou té. Faut-il encore quoi la jeunesse il y a le pour que base à oublier, base à abandonner. La moto ça c'est vraiment la bilingue à Grabandounou à travers l'association la jeunesse il y a Grabandounou c'est dirigé par moi Mboka Christian Batamankou. Tous ensemble les bisikana to pousser, to booster yango pour que to luka to côté ça développement na katia province toute la katia Grabandounou pour que Grabandounou est la province moko ya Esengo. Merci beaucoup Congo Kinshasa, Congo Brazzaville, poto ba diaspora partout vous nous suivez to pesibino merci émission na biso Sili Awa mais na ebité ceux qui ozana moko to mi balo pesa mote po déjà Sili minute za sous-souté. Oui, ça vraiment occasion pour l'anga ya kotala liboso na zomona ndeko langa le président Edi Ekuchu le bon na ye mona oya boti animalinga Ekuchu auto ko ça mvula moko katia mvula onzamba pesa ke na ebike la candidature ya président Edi Ekuchu na ebike tabamoko kwanga mongole boko pilipila kubweta champagne eza agogo babike biso tout bato auto za marché liberté to que le président Edi Ekuchu ko lia comme la c'est vraiment au rendez-vous non c'est pas bon écrit bateta abi ko proposer tout moi élément ko ça bien makasi. Merci beaucoup na page Roswana to pesi bino merci mais na yebité ceux qui et l'homme se tikali loba to bosana c'est parce que tout est dit hein parce que tout est dit aux électeurs le bango to seka ba kinois voilà vraiment makasi ba kinois to za courage ko dénoncer merci to bon eska to bon mabe zali to ka so di to bangate merci to ba ko dénoncer ka merci ko dénoncer ka même si to bi que to dénoncer ka mais la police azanga ka esprit de discrétion azako bibisa biso o dénoncer la police a trahir yo mais to l'embaté to ko so dénoncer to c'est ozo c'est la nini o yebi dak buyi bango yo wana côté yo criminel ngo omoni yeso ozo c'est la soutenir criminel o côté yo ye on omoni ozo c'est la nini o kagi payer
kozela eloko te mwana mboka. Merci beaucoup, merci tosuki a opona lelo tokutani mukolo o ezali koya ezalaki bongo Alain Dewa DG valable ya Mondekolo na yambaki lelo awa po tobeta likambo ya insécurité ngai komona ngai Augustin Kaimbe na ba machine kuna to kambami na tozala ki vraiment na maboko ya Igrid Mateta yemoko afandi wana na ba caméra tozana Wilfried Samba. Merci na bino. Zambé le maître deuxième dan virage à DJ Seigneur na baïdé na bango ceinture rouge ingénieur Ben besanga makamora bin samonda te Alain Dewa kakaka moi na ba maman je m'appelle DJ Neo 280 giga international ba DJ M16 mokonzi RTGA makosimeno emenumano mutema ya mama Adel tulika Alain Dewa kakaka moi na mama kaka mwana mama ale dewa kaka mwana papa ale beta bonda ekolo mwana mama ale beta bonda ekolo mwana papa ale beta bonda ekolo mwana mama ale dewa kaka mwana mama Alenewa kakaka mwana papa alebeta mbona egolo mwana mama alebeta mbona egolo mwana mama Imunu kibeni fumu senga dia fulama yaloma